nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Mais na Dakar, tata mokonsalobaki, ba manioc, ya biso, to komi kosale na nous. Bon, non, c'est très sérieux. Aïe, Patrick Lokala. Je crois que il faut pas que tu viennes souvent dans l'émission parce que c'est que ça ramène. Je perds un peu de pédale. Alors, qui m'a dit on va la roman. C'est pas possible. Faut couper ça. Alors, comme ça, biso, moulaï, ozaki na 3, c'est comme 750. Carré, zaki 3, c'est comme 600. Pistolet, zaki 100, c'est comme 400. Papa, toki, suka, na mboka, opinza. Pa biloko eza ya komata ya solo. Biloko emati kao yozo kanse ki ozwi bénéfice na mukolo wana. Lobi tango yozo kota na zando. Oye kotika. Moye bana balia ezate. Biloko ezo mata jour au jour. Neti ndenge na minute oyo. Dollar ekomi na 20. Soki 20500. Dollar ekomi na 20500. Tozo kende wapi? Wapi tozo kende? Pona nini konyokola biso boye? Okokende koteka bozi mwa 10,000 lobi na kota wensi na sombela tabana elo. Okoya boye biloko zo ya kosomba okuti emati. Lobi osombi na prix boye lelo kozongo okuti prix boye. Toko kondane pe bango mutu bazotenga na detail te po bango pe kote bazokende kosomba bazokuta pe emati nde bango pe basala nini bamatisi. Siko yebisanga 10,000 nazwaki abana kolia na ye kotikela ngo bango na zando bana ngo bakolia nini bana bakosimba macheti te bakotanga ndenge nini po biloko eza su na bénéfice te biloko eza su na bénéfice te siko loko nini osala ete biloko emata papa na oteka liboso lelo osaki biloko emata tokoyeba te na mini na ndimi teke eza do po ata dollar ezalaki 20,000 biloko ebandaki kaka komata yebake bakongolais soki eloko ebungi na magasin yeba peke akomatisa. Il faut que le gouvernement telemele eloko wana makasi. Tala na transport carburant ebungaki emataki te. Mais transport emataki pona nini? Bakambisa bakomi koteka carburant litre na 10,000 pona nini? Mais kuna na pompe essence emataki te. Nani azoboma congolais? Motuni asuka mama par rapport au nebozoteka. J'espère que na ba sombi ba somba blo ezokena ngo malamu. Okende ndenge ni batu baza na mbongo te. Ndenge nini? Ta mususu bandaka te kata jibikola masango kiti na 7. Pona nini? Mbongo eza te, mbongo ezomonana nango te. Mbote mama. Mbote papa. Comment nani mama? Na kombo na ma Priska. OK, ma Priska to kuta bino na kati ya marché. Caméra émission no ki pense pe monsieur pesa bino ba imboka maloba. Mugalelo yebongo to beta lisolo ya ba priya biloko ba imboka ba lele belé biloko zo mata na marché. Ya mugalelo to kiti to beta no lisolo bino bateki. Oye bisa biso bozo vivre ndenge nini eza nini oji. En tout cas papa pas ces amakas. En tout cas pas ces amakas yo moko zo mona tala nzele eza polele. Batukutu ba okota te kote kezate dollar et mati makas. Surtout te ka batombola o biloko za ya ko mata makasi en tout cas vraiment moyen ezate en tout cas vraiment to sengi na papa na biso na mokonzi ya mboka luki ya biso solution vraiment solution zo simba te to kokate en plus ne bakangela biso zandu nzele ezate nzele tikala moko boucher makasi en tout cas zo simba te papa bo aider biso makasi vraiment nzele donc nzele fungwama makambo esimba te surtout likambo dollar eza ya kokita mwa muki en tout cas moyen ezate en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Comment la maman Charlotte? Ma Charlotte ba imboka ba ile kota la yo ba ba bino ba commerçante, ozole la bloque mati la marché, ko peut-être malam te, betelo lisolo ma Charlotte. Papa nazo beta lisolo eza bongo. Vie ekomi pasi, ekomi kaka. Surtout likamba dollar ba komi ko changer 23,000. Ekomi pasi. Bakolo luka ba locataire to komi ko foutre mbon ba matisi.
to déclarer te babi que l'été tongela biso ndako te tokoma tokufutaka na to ya dollar papa mokonzi Fati Beto zoya biso solution ya dollar zoya biso solution tozo souffrir dollar akomata makambo nyonso te mati kolia ekomi mpasi mopiko ya tomisone kuta ezalaki bademi mopiko ya tomisone ekomi 10 000 eputa tomisone ezalaki pondu ndenge tobeki yango na Kinshasa ekomi cher tomisone ekomi kutu cher koleka kutu bambiso ya biso ya bangala papa zwa solution na mboka oyo luka vraiment zwa solution souffrance ekomi na mboka bete na lisolo bino bosombaka babala bilamba babibe bilamba mati na bosombaka ballon na combien lelo avec augmentation de dollar bokomi na combien na ballon papa dollar to bane kosomba surtout na kati jeep oyo jeep oyo to bane kosomba ngo $90 ekomi $160 totuni ke bomatisi biloko ne babi douane l'été matisi bango douane moyen conteneur ya te ekomi kosanga bango ba douane nyonso bakomi kofuta ngo na bamatisi biloko tozoteka te bénéfice toyo kozwa ta ba $20 $30 ekeye na bamindelo bachino baye oyo kobebisa biso mboka oyo bazotia biso mpe biloko ya mabe na kati biloko fulu tozosufri na mboka oyo. Merci mbote mbote komoleni mama kombo na nga Maasabini tomoni na kati ya marché oteka biloko moni oza kolembalemba mama yebisa biso bino bateki eza problème nini problème ezali awa biloko eza talo bakilia bazokota te siko biso tokovivre ndenge nini eske mboka ezalaka boye yango nga nazoloba bakundaka mboka yango biso nyonso tokende mbala moko tobosana tolembi oyo yoka kolemba sikoyo bino bateki eloko nesaki biloko yango emati bazali koteka biloko esika tozosomba emati makasi biso mpe tosombi toye nango awa bazosomba te epuis mpe mbongo eza te mboka eza ya misala te dola ezomata mpona nini toza nao na pasi ya boye papa osombaka mbisi panie osombaka na combien lelo panie ya mbisi ekomi na combien mbisi kitoko panie ya mbisi tozosombaka ba 1 million et quelque ba 500 ba 600 ba 800 bolelo koyawa nzombo moko boye otie 13 000 bakoluka bapesa 5 000 bon 5 000 na talonga na yebisi wana eske ekobima eza te boyebisa ngai nzoto mpe elembi nzoto elembi tala nde tovandi lokola bato baza na matanga ata matanga kuti basekaka touti bomwana na bapasi tozali kokola na basouffrance tozela kobonga na kikokono neti kaka na limwa na bunga lokola mongwa na bile chance mpe basombaka te rambe na ngai esimbi te motema ezosuka baboyi na kota nani akolobela baye bazanga awa esi boteka mawa nakokite bolobela biso ete mama ministre akoti mama ministre azochange makambo mama ministre oyebaka pasi ya bana mais pasi ya bana yango bando okotaki kama lobebele dollar ezokita transport ezalaki 500 emati 3000 4000 tozoke wapi na mboka na biso moko jeune mosala malunga eza te mbebe eza te polisia ya kangi amande eza $500 $400 bapapa na biso yango basala te o pantere no basala bouplage bakomi okota na kati ya bandako bapie biloko ya bato banyokwama mosala malunga eza te libre oyo katisa vraiment tolembi ezalaka te oyo boboma mpe mpe kongo nzala ti mbongo ezomona nanu te biloko komi cher boboma mpe mpe kongo nzala libre ezali na 100 francs maintenant président oyo tilongo akoti ekomi 400 tozosouffrir bato ndenge kolia eza lisusu te mai eza te courant pasi kolia pasi transport ezali na 500 emati 2500 mpona nini boye tozosouffrir makasi na Brazzaville mpe kitaka te na ngola ndenge moko na biso oyebaka oyo toza baminere omboka oyo etoninga barichise ebele mais tomonaka eloko te ngai nakotika kozala derrière un trait traité parce que la der oyo ezali impose biso na est
Félix Tshisekedi est l'auteur, Félix Tshisekedi est dedans, Félix Tshisekedi fait partie de cette guerre. Il faut biso ça la force commun à biso congolais pour chasser et Kagame et Nanga et M. Félix Tshisekedi Tshilombo ba dans le territoire national na biso. Les bao les aïs 100 francs le comique na moka o la Congo to mo souffrir ba congolais ba souffrir ba luka solution solité Tshilombo yo okende siko lelo ezokoma 200 300 lelo tozolo bana bino lipesa 400 fois ta moko misala ngo balunga ezate o to fongola ba usine ba jeune ba ozo misala ba société lelo biso ba biso to telegram o matela biso lipa 400 po bana no bakenda kotanga na poto lelo awa biso toza ba congolais na kati ya mboka ya biso na tozo souci kana eloko ya ko lokola lipa tango ya Joseph Kabila era kozalaki awa lipa oyo tobando somba lipa ale na 150 francs mais lelo lipa oyo ekomi moko 400 francs na mokolo ya lelo so na kaitan tango otya mayonnaise ekomi 300 francs 300 bude ezalaki DC komi ya 500 poni ya lipa oyo nde ezaka boye posa ya dépense ya misala tango otya jeu ezalaki kaitan j'ai comme 1000 francs nini au comment na combien bandeko na biso botika Congo bokoka yango te Congo eza bilanga na bino te Congo eza ferme ya papa ya mutu te ya mama ya mutu te ya famille privée te Congo eza pour tous les Congolais a bénéficier na bomengo ya Congo lipe mati ndeko yebike na mboka oyo ya Afrika oyo bauti kotelema mpona komata biloko mpe bataxi bapeple bamataki mais lelo lipa ya ipak pistolet na tango akabeto sombaki pistolet moko 100 francs o eza gâteau pour nga eza na lipa te eza gâteau c'est o pe ko za lipa o kuta bana na palin o so pesa ta trop a tunda na été donc eza ni nango pe lelo ko lipa bo na mboka o ko maloko lelo mo bo pistolet o ko ma grave ba ko za mboka bino ko so mona te 400 francs mo gâteau bo éviter to tika Congo toke na ba pays étranger to ko biso ata bangolais to ndeni lipa o bande bozo mo lipa ezalaki 100 francs lipa 100 francs kuti mi balé 150 pistolet lipa oyo ezalaki mi balé 150 to yeta mila o to bengi rwandais yebeta aza d'origine congolais te aza fan docteur to boye matiki lipa oyo mi balé 150 oyo pistolet to benga yango lipa ya ipak ezalaki 100 francs lelo avec le gouvernement de Tshilombo le gouvernement le peuple d'abord le gouvernement de M. Tshisekedi c'est lui qui donne des promesses utopiques des promesses irréalisables incapables ya kokitsa même lipa ya boulangerie soki Tshilombo aza incapable ya kokitsa lipa oyo eza mokuse yo kobenge beton ndeli lipa oyo mibale 150 toye komi 100 francs tobandi komata 200 oyo mokia pistolet lipa oyo bali yango kaka soki na nini nayebi te tala yango ya na jus et tout bamela yango na ti te eye koma 200 toye komata 300 lelo lipa oyo 400 francs. Ces pains, ces petits pains, ces bouts de pain ici, c'est négocié aujourd'hui à l'époque de nos frères ici à 400 francs congolais. 400 francs congolais. 400 francs congolais. Mon Félix, oyo ozokoka te balia ngai na soni te soko moni kosimba te luka tradition pesa mokolo pouvoir na ye amema biso yo na vi otanga te oza eloko te nini te yeba totambola bien na mboka oyo lipa oyo jamais peuple congolais fongolais miso kosoma na kale chante. Si vous avez 1000 francs au Congo Brazzaville, vous avez saucisse, vous avez mili, vous avez ti, vous avez lipa munene biloko nyonso na kati. Au Congo, si vous avez 1000 francs au somba oyo moko na 400 ezangi jus parce que le jus ici coûte 1000 francs. Lipa oyo 400 francs sikoyo na bana 5 oyo nazana bango yo président talela biso likambo
Yonde oye olobi te le peuple d'abord. Je crois que ce peuple peut souffrir pour la eloko ya bo. Lipa. Ozo souffrir. Mais biso nyonso o bozela. Mboko ezo bonga. Bozela likate ezo mat. Lipa ezo mat. Je crois biso na banzala, na nyos, na bana tozo kufa. Na ba classe misala ezate. Société moko ezate o biso to ko zo bambongo na basi na bana. Pour la lipa bo. Ba Kongomani soki beto bozo benga beto azali incapable ya kofina lipa oyo akisango meme na 50 bongo matembelo ekoko lo ambele biso fufu tolia totolo bongo ekola fufu bongo sakombi yanguba bongo transport ekita ndenge nini bato baza kobenga ngana ba appel oyo za kofinga Fachi baza kofinga qui est Fachi Fachi Azanani Fachi un président nommé par Joseph Kabila et je demande à tous les services de Félix Tshisekedi Tshilombo. On vient de tuer notre frère qui a servi la République, le procureur général de la République, tué dans sa résidence. Par service à Fachi, boza wapi, o bozo benga biso. O benga biso bata failu. Bo kanga biso. O benga biso bata failu. O bolo baki boye. Et maintenant pour sécuriser moi et sécuriser aussi ba bazo ko sala bino musala des incapables. Biso toko bundele kolo bo benga toko banga te so boko boma ide pesi kaka bino so boko boma biso te kaka bino mais boye bake biso tozali na makila oyo ya ko défendre Congo to défendre yango tina suka ne politicien congolais oyo azo cité Uganda na makambo ya agression na est c'est Martin Fayulu na minute biso Congo déjà Tshisekedi ateka yango ndeko journaliste moya tanga Museveni ezate Tshisekedi est incapable lelo ya citer kombo ya Uganda to kombo ya Museveni parce qu'il sait que il a trahi le peuple congolais na bakor na ye ya mabe omoni ki traître moins de scarmouche to ça la guerre lelo guerre comme na Tanzanie comme na Zanzibar a Félix ministre tini wa guerre na Zanzibar Kagame na Zanzibar c'est ça la guerre peuple congolais zo landangai ya diaspora peuple congolais de la Nanga Kinshasa, de partout ailleurs. Boyeba que le premier traître en République démocratique du Congo a trahi biso, comme bonaye M. Félix Tshisekedi Tshilombo, oya kosaki bino, je ferai la guerre avec le Rwanda et aujourd'hui la guerre devient la négociation. Et